Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe. Kaka ndenge ngana bino tosolaka mikolo nyonso na émission na biso nous voulons savoir. Tolobaka mingi 100% kati topé bokoko ya mboka na biso. Pona ni bokoko ya mboka na biso pona ni 100% kati parce que tosolaka likambo ya kati pe bokoko surtout bokoko pamba te il faut te ba bokoko ya Congo etambolaka. Ndenge nini pe bokoko ya monde africain donc Afrique en général poso moindo atambusaka bokoko na ndenge nini pe bakatia ya Congo ya Afrique batambolaka lolenge kani kasi soki bomoni ngai na bimi libanda ya plateau na nga seke na ekoluka invité nabi otoza kuna motema ebeti kobeta to uti kosola bientôt ana ba féticheur to kende na ba technicien lelo to ngisu na ba féticheur na e wapi nabi ke atiki biso moi temps ebele makasi bo azaki mama balibande bango bakenda kosa ba recherche lelo to zongeli esu to e koluka mettre bougie rouge donc tu vois qu'est-ce que mettre bougie rouge to sola na e akimaki libanda mboka kende ko ba découverte ni a découvrir ba bloko nini ya sikazui to ba mai ni e poa bobi ke ye alaka na masolo ebele masolo ba traitement spirituel ezalaka masolo ba makambo ebele ezalaka mais lelo ayebiso ide nini yango to kuma na eska ya mettre bougie to tuna emuki bote mettre bougie bote champion local mettre bougie kasi kala vraiment depuis au voyage qui commence to ye mettre ça kana ba voyage na ba mboka wana biska kenda ka soki ba bene soki ba nini ba fruit du sud de yo on dirait otambolaka partout tout au uti wa pifi ouais toro nazaki nazonga na food ici mais na legisi moi ba séjour pendant moi belene na Swaziland nakendaka moi ba recherche na ba pays oyo ba favoriser ba bokoko na bango parce que mambo to sala na ba pays mususu ba kangondoki ba kangondoki mais biso to déplacer na ba pays oyo to bike ba collègue na biso to ba konzamboka na balingaka doctrine na bokoko na bango dia mwana na utota mazaki na Swaziland na sisi ba séjour nanga je pense que na osala ba 3 mois ça va 3 mois ou mais vraiment parce que chaque fois que tu as habitude de ngato so la kana parce que ba o balanda kabiso bana nous voulons savoir balinga kabaye ba nouveauté nini yé ba bloko nini miko ba mai nini zo pesa mame ba tindi ngawa ozomona na te oye sikoyo ba mai nini we libiso mbalo ouais ba bloko zala lango déjà parce que nazongi na mboka langa na mboka ba ancêtre nanga les sel muto yo abikisaka kindoki ouais na parmi ba maître tout ezalanga oui parce que na tout nga na tambolaka na tout na o senti que non maître bouja abikindoki za maladie oui kindoki malade kindoki malade alors ndo ka o malaria o ki mutu passe fièvre ki na hôpital consultation examen résultat bimi faut somba ba kisto traité yo po yo ka bien tant mutabela mutu bomi maboba ni maladie bomi mabona ba telema kindoki pesa malade ti o moni lelo yo to chité moi mukila liso to ngato to sona mambo hôtel bondoki na kati ya mboka na biso kindoki eza na deux façons oyo okoki ko se manipuler ngo ndenge ozana za kindoki obota manango ngapela oui ngapela za kindoki ona bota manango parce que eza sukoyo yonde okolinga o se manipuler ngo comment okolinga o selon ndenga malamu to selon ndenga mabe jalousie eza bondoki omoni muninga pelisi moto ba voisin ba pelisi moto e pelisi loto komolo ba yango bon pe ba lekisi ko lamba boyeni nango bola bon ba tindi o lamba te oui eza bondoki c'est ça yo oyokelanga jalousie yo po andoki muninga lati lamba na ye ebimise bien na miso ya bato yo tango yokelongo jalousie ye pa lekisi bilo mikuse bilo ka boye ba mona inventaire non eza ndenge nzamba kelela ye eza bondoki autant yo fandi ndeti na fandi to fandi lokola 20 awa yo fandi mpanzo fina téléphone to sa cric poto boma mutu moko yoza oza wano yoki oki o signaler muninga te tant ba boma mutu wana yebaki ko yo poza parmi bato wana nango monaka na bomoto na biso boye soki lete yo kanga moto moko bakuti bato baza bien soso de malfaiteurs bakanga bato nyonso bazalaka na kosambisa nde bayebaki yo za innocent to za innocent par rapport à langage na par rapport à langage attends même par rapport à langage te baotala befe oyo ndenge bayaki bazwi baarrêté bino place wana barolandela bino mpe na batelefone bafaire nini bosalaka lelo tomoni makambo
ya bandeko na biso bakinape na kati ya mboka na biso nazalaki libanda namoni nde baenleve bato ekomi mambo ya oteka bare nde tomoni yango eloko oyo nyonso eza manquement ya sécurité na ville ya mboka na biso ya Kinshasa mais namoni mokonzi ya mboka Fati Beto double mandat umela otieli biso général Blaise oyo esali bane ya ville ya Kinshasa esengo tomoni général major Elvis batine na Manyema na Kindu eza bien esali bien siko tokosenga kala mokonzi ya mboka a favoriser culture africaine na mboka na biso nieti hein to ke no malembe place wana mettre bougie ba kidnapper bazo kidnapper peut-être ezaki na sentiment ba peut-être ba crise peut-être ba nini mais est-ce que ceux qui ba bilo ko la mettre pona aussi ça kidnapping wana onga ko sala ni cause ya ba chômage to ya enlèvement na ville ya Kinshasa to na Congo na biso eza en l'aide tozaka coloniser na ba mindele parce que nani to séparer lien na bango te parce que ba ancêtre na biso ba kufa pona mboka o ba mindele nde bateka bango ba memena bango basangwa mabe même des faits otoyebi premier ministre Lumumba akufa pona mboka o batala façon mambo azomema na mboka bateli ke to raté bato oyo po ayebi ke mboka na biso etonda bo mengo na pays nini o mona ke bimisa ba richesse ebele lo mboka na biso ezate lelo to mona bandeko na biso na Rwanda ba obundisa mboka na biso ba obundisa Fati pona nini bayebi ke bokonzi nde nyonso o esimi mboka eza na este parce que oto kosenga na mokonzi mboka papa talela biso pe oyo biso to yebi ke so to kena ba Benin tala na uto tala ba image ya G francophone uto bundama awa ya libanda ba ça la fétiche en live na terrain ba yena ba mai na bango ba kisi yango abwaki so batu na biso ba sportif na biso ba obunda ba croire que Jésus nda yo obundela bango en tout cas en passant tona makambo ya catch te mais doka to lobela pe catch regret na biso ba mabolimbisa en tout cas ministère ya sport to regretta ki trop tala ba ndeko na biso ya Côte d'Ivoire je crois bien bayaki na nini na bango style na bango ba côte ba imposer en côte na francophone wana za style africain malheureusement ya biso catch bolaka ki biso no catch congolais ko kota catch to za ki desi ya komona ke te non pona catch wana za mwamba ba wana makamna bango na lobaki ke wana za irachi na koloba ngote mena zo regretter so to loba pona bundela mboka na ngai parce que naza moumbo fona bundela mboka na ngai toza bato photo luka toza ba voyant to soutenir mokonzi mboka parce que to moni mokonzi mboka osala musala o ngala bakisi lo papa Fati double mandat il y a double mandat au té mais on redouble encore parce que o ekangami na se yango le kangami likolo o triple yango fois deux bino bolo bolo pa bo seli makambo oui parce que to moni azalo boko moko combat ba combattre makasi aza mobali alonga pe kandenga azolonga ndam atie sécurité comme na kati ya ville Kinshasa pe na mboka surtout la sécurité vraiment en tout cas ngonya papa to senga kaka azongisa culture africaine na biso bokoko na biso sikoyo problème na ngeza boye olobi pe bokoko olobi bokoko mingi o voyager mingi to yebi osala biso makamba bien bandakala mais na zolinga na yeba au juste omoni problème na biso to zakana ngeza kanini bino bato ya bokoko bapesa bino ba chance balebele na boyi kotanga kombo meto ana mutu moko oyo vraiment atelemaki lokola moi père ya bokoko awa bapesi pa ndike ko mobeta pamba ba problème bandi donc si ba ko pemno confiance ndenge nini tant que bino moko na nous bomi pesi confiance te le problème ezani na la ndio ndeko champion local mambolobi Ezao atekaka bokonzi na ye pe Kael na Bel asalaka trahison pa ndeko na ye ça veut dire que mambo ezokoma na mboka na biso euta kala parce que po baboma Lumumba euta pa ancien président na biso apesa ordre po babare ouais po baboma Simo Kimbangu mama Kimpavita mama Mwilo ezalaka nde bapesa ordre wana ça veut dire que timbo kana biso pe e développer te ezaka à cause ya bato o ya mboka na biso
Auto senga kaka na bavoyant nyonso to ba soutenir mokonzi mboka batikele mambo oyo azosala batikele mambo oyo azosala biso to senga kaka to soutenir mokonzi mboka physiquement et spirituellement parce que toza bavoyant auto zo mona ki boye lelo ti omoni ba fazer ba komi ebele na kati ya mboka eza cause ya ba prophète na ba pasteur eza cause na bango parce que tant yo yeba yo le mwana azana kindoki obimisi prophétie na prophétie oyo bimisi bande kolanga eloko zo boma bino eza nini oyo zo boma bino lelo yoka likambu bolingi kokwa na muta mokili bolingi kokwa na prophète bolingi kokwa na biso ba marabout en fait jamais koki kokwa nanga pour la muta mokili okokwa pe na pasteur te to na prophète te yo moko oyo eza kati na yo okoki koswana nzambe mutu atikala komona nzambe mpo aswane bo aza te même Moïse asengaka mona nzambe nzambe apesaka ye mokongo ngaka nza nde bino bondima nzambe te non naza croyant oyo kaka to yango nalobaki so tolati boye bobengaka biso banganga nzoto toza banganga ya nzambe na ntango ya kala banda obengo banganga ya nzambe tozolanda lokolo ya badescendant ya baprophète na biso ba Abraham ba Moïse ba Jésus différence na bino na bapasteur ezani différence na bapasteur eza parce que nzambe apesi mutu connaissance na façon na ye mpe na ndenge na ye toza na bavrai marabout toza na bafaux marabout toza na bavrai pasteur toza na bafaux pasteur très bien là toza na bavrai marabout toza na bafaux marabout toza na bavrai pasteur toza na bavrai pasteur lelo marabout nganga bougie rouge osalaka na yo tomonaka mais eloko nini ezoprouve biso ke oza vrai eloko nakoloba oyo ekobundelanga mpona elakisaki naza vrai to naza faux eza en led nazomona bazobenga yo oyo eza bato ya misala nazosola naza tele nakoyamba te eza quand même respecté bon nayebi te soki eloko oyo nakoloba eza nini maître ntango ozwi likanisi ya kokota na kati ya bozindo ya spiritualité mpo oyo ede bato eza loko obundela ekolo mpo nde tosalaka toobundela nde ekolo tosalanga mpona babie na biso te toobundela ekolo ntango yo ozwi likanisi wana nzambe apesi yo conscience mpe sagesse na intelligence wana na kati ya nzoto na yo osunga bandeko no bazali na pasi me na place osunga bango okomi konyokola bango konyokola neti ndenge nini explique biso parce que toza ebele oyo tonyokwamaka na basanse ebele konyokwama na façon nini eza motu mosusu oki opose ka na ye un marabout un féticheur un prophète un guérisseur mosusu aza ndoki oyo opose ka na yo epai ya motu wana mpo asunga yo et pourtant ntango yo opose ka na yo ye aza ndoki na place aide yo akoti parmi bato baobundisa yo ntango akoti parmi bakombata wana mpo nga nde naza boye mpo naya mpa na yo fo nabenga yo so nabengi yo tamina bimilo briske ata nakomi chez yo na okota te sans autorisation fo yo opesanga autorisation okota na kati ya ndako ça veut dire ke ndenge tosalaka makambo mpo likambo esimba tosengaka autorisation na baancetre ya famille ya motu wana soki famille wana eboyi tosala te nde omonake fo oyebisa motu clair ke papa to mama to ndeko mosala oyeli awa baancetre baboyi ke makambo ekoki osimba na corps na yo bino boboyaka te ata oyo kaka moto andimika na kosala mbongo ezoboma mbongo parce que ntango nzambe apesi biso sagesse na intelligence nzambe asengi biso mbongo te nzambe asengi biso mbongo te siko biso nde todevelope lokutanaki moyibi wana na raison parce que première fois namona nganga azoloba bavérité voyo non toza na babiloko mosusu na koloba ndeti nini tosalaka eloko namoniki na osala yango te zwa benga moninga oyo asalaka yango pourquoi na bahôpital basala batransfert eza ataliki oyo eza kalanga te ase transfert bokende soit na kram bokende mama yemo bokende boye soki mama yemo ekoki so ekoki te batindi saint joseph so bakoki te bokende cinquantenaire eza cas par cas siko bandeko na biso omoniki ye aza na cas wana te asalaka yango te aoluka bandaka kokosa yo somba boye sala boye non spiritualité est considérée par temps un bon maître de spiritualité il faut zala na limite pe na air oyo za na concentration na tango ya concentration okomona yo maître ki omela masanga
yo mettre aux la pièce mort et ambiance parce que jamais so yelinga lelo na ça le dos c'est quand la minute yo non kota mbamo na kati ya temps plein na bandi musala non non zo déclaration na yo tant on zo déclaration non oye biso net eza au c'est examen na yeso mama ozonga lobby wana tango ozonga eza nde poto kota na kati toyoka makambo oyo kosenga pa ba ancêtre parce que nga naza simple serviteur eza na bateau basala comme ça les ab esprit mais eza na mutu moko anotaka très bien pe akizaka réception eza ka nzambe très bien parce que ceux qui nzambe a beaucoup acquis réception au mona diable akobanda kozelisaka yo kaka ah maître ndeni makambo ngo tisiko lambo non il faut patienter jamais mutu alonga vu na facilité maître oui ata likambo ya nyeti soit mutu mobali ya kimie wana pe senga kaka il faut azela nanu tozana misusu ezalaka ya tikotaki misusu ezalaka il faut a continuer dossier misusu parce que misusu ezalaka oka ayebo yo te maître ane soka kingai mais osoko landi maître yango ka maître ba te yenda zaki pressé ne so to ba misala yeti nini o senga ka ezala malembe misala nini senga ka ezala un peu mutu ayebemba moko papa bobeti une flamme. Une bonne question au posement. Toi, on a des rituels. Toi, on a un rituel satanique, on a un rituel divinité. Dans le rituel divinité, quand on a la babiloko, na ba génie wana. Ba banda osenga ba recommando ba parfum babiloko, bien banya. Après ça sacrifice humain, ça sacrifice bête. Et pour toi on a des rituels sataniques, satanique, divinité, c'est ça. Aux ablons on a tiré l'ancêtre. Puis la divinité, ils ont un sacrifice bête. Na satanique, ils ont un sacrifice humain. So tant que tu nde au retour na ye. So ba mettre nde ba tout na raté. Autourner au lingi to sala na rituel ni. Divinité na divinité, ils ont un lan. Mais eko simba. Pe exala eko umela. Mais la satanique eko ya rapide, mais ça court toujours. Parce que la divinité et ça la moi là parce que il faut fan dans la planète c'est important on a 4 forces mai mabele moto mpepe na mai mabele moto mpepe là ils ont la entité au bazar wana ba simbi monde parce que na ba entité wana jamais yo koki ko sala mutu musala kaka na planète moko en plus ndio za wana za planète na yo na plan la planète na mutu mutu na planète na ye so na ba planète wana ils ont la mutu mutu nzamba tia am na ye eza wana ceux qui n'ont pas pour Lucas champion si on a qui na planète ya mai to ya moto to ya mabe to ya mbula te faut arroser na paramika na ba planète wana yo za na planète ya mai nga za planète ya mabele to ya moto atena sali kambo simba te parce que mystique peut sala mana moite mystique peut sala mana buto er mutalali neza er muto ala muka zoloka parce que biso tanto bimaka de tolbike bondoki otozonga tolbaki liboso kindoki na roza na fandi boye natali ke la mono olati kitoko na koti na kati na kanyi na mpungu na ngai na saki kende kota ina kati nzoto banda osala ke ba désert na famille na ba kanyendoki olukaka po enue mutu kindoki za ba osali réputation na yo na monde des ténèbres pitang ba osali yebo na monde des ténèbres ba na monde invisible boye bato pe ba osala nini ba oluka wana ndoki bato ba bwakisa mais biso ba voyant na yeba ke esprit za kati na ye e wuti soit na famille papa to na famille mama. Parce que les lois, on a vu que tout le monde a un poteau à l'aide, ceux qui ont voyagé, il faut un secret. Luka, au bandara osunga maman, papa bande konayo. Mais exactement au bandara obete la rabatino sur l'isolo nayo. Si au monde bande konayo, c'est bel poteau wa kemba. On a le bango vérité. Et ça à l'aide ya kosunga ba maman leki ba maman kulutu. Par rapport à quoi? Yo otindeli maman na eloko maman na pesi bande konaye mais roza la maman moko maman kuto papa to noko ayoki kento ndeni bana nga bazana kini mwana fulani azala poto tala bango ne ba osomba ba bilo ba osomba mopao nzo ate mwana kepa bunda asunga bino mais bino ba maman leki banoko bokotisa mo kento bokofanda bofandele makita bomona mutu na poto musale baby balongolie bakangie bakose mambe belebele ebela bande ko lamso bana poto ba souffrir ba kemba souffrance c'est la RDC et la souffrance c'est la parce que bato ba boulé roi bande ko ba na poto ba na mbongo non emsu bango biso to fifa bien bango ba fifa mabe
bafutaka ba taxe est-ce yo a déposer do futa taxe l'état na ndako na place ah ouais oh mboka nkoti mboka mutete biso nyonso so tali mbongo bafute na fin du mois yango na kaya ba dépense na parce que au moins te que mundela sakana biso sakana biso kaka akosi biso abotoli biso bokonzi abomi ba ancêtre na biso parce que biso toyebaka téléphone ote bakoko na biso baliki so bapesa message na mboka bamata bazwi seki babeti po sango epanzani chaque sifflet eza na eza na signification nango ntango obeta mosusu ça veut dire que seki mokonzi abengi biso na RTL tomonana omona bato baya pa mokonzi ya mboka mokonzi abengisi bango baya na makasu masanga mbila babiloko bayotikela mokonzi oyo tobengaka terme da bakoko bandosa baterme na bango depuis oui baye kotika lelo sikoyo nango bachampion lokale na cérémonie oyo naosala oyo nasengi opesanga ntaba tosombelanga soso baomona lokola ke yo osacrifié non c'est la coutume ntango tokendaka kobala kosenga loboko ya mwasi oboyi okota na fenêtre olingo ya liboso na porte mpenza okotaka bayambaka o pourquoi balobaka na bafarti bakomaka soso azangaka te ntaba azangaka te makasi nzunga ma famille pourquoi biloko wana boboyaka yango te ntango basenga bino ya libala mais soki oyepala nga voyant nasengi yo yango eza ngai te baancetre nde basengi eza bakoko bakoko nde basengi na eloko wana mpo tosala esengeli omemela biso otade ntaba otade de makasu ntango okopesa eza babiloko mpo esprit azwaka mbongo ya motu te esprit azwaka mbongo ya motu te esprit bazwaka oyo eza eloko eza makila soit biloko eza or bango eza biloko eza or nde biloko esprit bazwaka neti mutu neti nga nazala soki mutu ye mamuni eza biloko mpona sokola ye fo basokola na or parce que or eza biloko eza ya bansete ezongalisa yo nde okosomba biloko eza parmi ba or osombi bakilo nango batiango na mai ozosokola yango mosusu pendant 45 jours to 21 jours nde okozwa biloko wana oki ozongisi yango na mai kosokola eza teka ozwi mai otie na bassin non sokola motu na mai oyo eza mpe mai océan Indien océan Pacifique ozwi océan na biso ya fleuve parce que eza mai oyo baancetre basirane baza ya makasi eza mai oyo basirane baza makasi motu makambo nde nga nalobaka yango nasokolaka bato teke oyepa na nga na ndako na bandimi na tie bassin na bandi konika o non un bon maître spiritualité okoki omona jamais bolumbu ya client na yo eza impossible. C'est impossible parce que tant que yo mona bolumbu na ye yango moni eza na ba maître belé ba komi ko bimana ba client eza ndenge mona ba prophète na ba pasteur o pasteur on a sokola ayo pasteur o sokola ba ndenge nini o fola la ba jour na église pona tona ba prière mabondeli bona na sokola ngo rendez-vous o koluka o mema xer na yo to mema bo meme na hôtel oui to boy te za sentiment soko lingi mutu loba na yeke na lingi yo kokosa na nzela bo nzambe bonta bo fapaka bozo kosa na kombo ya nzambe na yokela bandeko langa ba pasteur ba prophètes mawa parce que malamu na sala musala langa o na sala o eza critique ya bokoko na biso mena ke no kosa na kombo ya nzambe pona kozwa fimbo na otikala ozwa muto otikala okotela nga zate maître s'il vous plaît namoni oza na message ya makasi ebele so na minati lo temps awa tokozwa vraiment minute ebele to changer no muke tozonga na lisolo na biso ya voyage te na tozozonga lisolo ya voyage na lo ba bon point bande ko biso bazokosa mande trop il faut ominzima pa na yo moko avoir yo nzima pa na nga mais faut na omindima yo moko pa na yo moko po yo ndo zana ko so na nzambe ngape na ko so na nzambe zaka na canal na ngate pour lelo boso fandi pendo se purifier corps na yo pour lelo ko eboma biso ba je to lingi trop des rapports sexuels o je nuire mutaya raboy o créer c'est ça mutaya boy o te il faut olongola no elamba totala mukongo no o yo ngo mona mukongo ne pona ebomaka lumière ya un maître spiritualité yo ba maître be ba faut maître ba parce que les solo ya rapport sexuel yekobo et uta partir ba koko na biso tango nzamba akele adana Eve nzamba akele adana Eve ayebisi batutu bazaki wana na Satan bogumba mela bango Satan boyaka yango abeza impossible na kogumba mela ete jamais na moni ndenge okelie na misu na ngai nde nzamba abilokola osala obéissance na parole na nzamba bengana kai akitisi awo tanga akitisi na mokila otake ngana zalaki kuna bakitisi nga pona bino Satan yo sala base na ye
na base na sala sala bato na armée na ye nzambe ayebi tina oyo akitisaki Satan parce que père chef azali jamais chef mususu ayo okopesa le sac c'est impossible parce que chef le plus gradé de Azana Satan zaki ne la raison mais tant que nzambe déjà ibinda bongsa makambo parce que poto kutuna le to sala émission za faveur nzambe ouais nzambe de bongsa bike ye fazaleni mais ça veut dire que na vie na yo so na divertir batongaka yo sepela na bango parce que ba sala ba propagande pour bato yebi champion localité ta bato bato champion local na zalaka balobelaka bakache alobelaka mamba banani ba sala yo promotion na bandi so otali lelo boy na bato yebi okomosa be mission na bato ebele na bato ba na tika komona te ba koma oyeba ngai c'est ça cause ya bato bazotonga yo na vie soki muto azotonga yo kumisa nzambe ba sala yo propagande parce que souci n'angeza mingi nini oyebisa ngai au juste temps ba osela nga propagande ce n'est pas bien mabe tant pe mais na lingi na yeba na nous mettre est-ce que na ndenge toza bo okende ko sa ba recherche parce que toyebi kozana makambo bele tu wana betela kangai lisolo ya bana ya kindoki ti lelo ete ya ngai na comprena ndenge nini be église ezotondisa ba fazer na kata Kinshasa yondo fungola nga mémoire oui oui obetela ngai lisolo ya ndenge nini o eda batu misusu o bazo ba mikanda te na poto na nzela na yo bazomona nde baza ba moninga na zongi lisusu bazomona donc mais ce que ça kinga na sale simbite escro mais tant estimbi balobaka te c'est ça yango moni tokoma ya mususu po salela muteloko eseka tinda ya mbongo tango atinda mbongo na taigasio na salela wakima danger eza cause ya babiloko wana maître biloko nini oyeli biso ya sika bisiko utaki parce que na ye na système ya pyramide omoni ngai na ye na biso na yebi ozaka na système ya cercueil mais ya nini ya sika ya nouveauté oyo nouveauté eza na ye na babible oyo ozomona bible magique eza valise magique d'un valise na bible nde ya west ya mona moni fort magique tu okotisi ngai temple te pas na temple ni tokota ba non mais le na salon on a même na vraiment traiter bato na téléphone na vraiment traiter bato na téléphone ndenge mundela a se développer kana c'est bien bo tokotikela bango kola biso te tokotikela bango kola biso te parce que mundela ye na mboka na biso a comprendre que mutazobela faut makasa oyo botie botokisi bofiniki mutu abiki mundele tanga yo tala alandeli makasa wana pa zwango akosala ngo kinini to bandeko kosuka tozana na savante tozana nokate so obanza okie makasa moko bomune bimisi fulufulu sokolo makasa paipai na makasa moko bimisa ma ya pembe biloko abongo mundela zuma même to bando le biloko fresh mundela ibiso biloko formal ayi biso bakibi toyebi yango te tolia mazulu ba sala pela ba maki ya sala oui biso zaki na mazulu wa solo ntsunga mazulu ba ba mabudi tala pipili wa biso ya pipili wana wa songe wana hôtel lelo boy tozaki to bandomela lungwela masanga mbila bayeli biso nkoyi bayeli biso ba masangu kaka ba masangu euti pa na biso mundela la lotoko ye eloko mundela bakisi alcool de bongo masali chimie na bango yango ezonu biso bango moko tala bilo original tala bilo bango bamelaka biso soto melango omono kondi omono bebi mais mundeli moso amele eloko ne aza ngwa lese ça veut dire amelela ye original olobi important ni baresho oyo bambabolo bati bawasalo congolais nda bande ko sala mutali boso mundele ya tele yango asali yango imagine on asalaka on appelisa moto na ba bougie na pelisi bougie na ndo est-ce ba ancêtre na biso allumettes ezalaka oui na tout na kati lelo oui osala yango lisuite opelisa bougie dans les vides oui na bandi image wana oza omona yango parce que eza pouvoir ancestral ya bakoko na biso ndena maboko na pouvoir pour ceux qui na lobby na mutero salama so pouvoir on est comme sous force pour nani parce que naza coloniser na ba oui na kitisi yango parce que na bendi bango na meka ki yango ndenge nini pona ba na komi na pouvoir pe na sana autorité fona meka na mboka na kiti na mona ki komi na ngai naza mwana ngaba na botem na lemba me na koli na ngaba komi no penza na koli na ngo za ndenge ngaba oui
charge babenga charge kotala age na yo na makambo omema bondoki ezolekela yo eleka biso deya toponama nde fatia ponama ndenge mpe natan oyo utaka braza ntango ye natali ntango publie age na yo na milo beno bi bongo na age oyo akokende zwa biloko babenga banani bata braza oyo babenga banani non eza nini omoni mutu fo kola na bondoki na yo ozokola na yango eza te kozwa bondoki ya kimokolo ekomsolo kwa kizengi pyramide euti na pays ni pyramide oyo na banti meme na banzoto nanga zalaka basina nga oyo eza lisu oyo eza mpona baancetre na ngai nde balandelanga tosalaka telefone na ngai na bango mpona bengaka baancetre na ngai na telefone oyo te communication na ngai yango soki likambo ezoya to ya mabe to ya malamu to ya mutu nazalaka na ye na oyeba yango en lede ya lisu oyo ntango ekotelefone nga nakende na toilette te nakota na chambre na pose nde elobi nde na bandi kosola na baancetre na nga kosola na baancetre na nga eza kindoki te eza bakoko oyo anga ntango baesprit ekotaka na nzoto ya baprofete bapaster bo baki esprit saint bosolola na bango biso mpe tosolola na baancetre na biso awa parce que mbongo ya nzambe bapesa pana likabo ya nzambe bapesa pana eza pa bapaster te moni ke eloko ezoboma bino botama na ignora mbongo ya nzambe oyo osali musala onyo comme le premier le 30 ntango ozwi yango non wana opesi paster asombaka abomisa temple parce que eza temple Jésus reconnu comme prophète pas un maître po ye muta bandi ba miracle aza maître Jésus parce que tant que opesi paster eza pas sombela ngo car eza pas sombela ngo ndako mbongo oyo eza ya nzambe bapesa ngo pa baorphelin baveve parce que moto aza na moto asunga ete aza na place lisungi eza te so yo zwi mbongo na yo ya bongo oki opesi bato wana bana oyo balata elamba sika te baliaka biloko ya malonga te ke pa tonda yo oki opesi bango bazwi basengeli yo merci so ntango opesa bango luka osala te effort loso nini madesu bakwisi olia na bango ensemble motango olia na bango ensemble merci oyo baosenga okoza sava tobondela tosenga merci pa nkolo oyo apesi biso bozwi mpe tozongisa matonde pa baancetre na biso nde okomona bolamu ya bana wana to ozalaki ke ozobaluka ozonga osala accident nzambe oyo aepargne yango parce que mwana oyo afandi des années alatela mbaseka te alatela mbaseka ntango olobaki nzambe epambola papa oyo asombi biso elamba oyo obakisela ebele oyebi bolamu oyo ozwa nzambe soki otalake liwa eza liboso na bolamu oyo basengeli ye te tozwi bolamu oyo totia na place ya liwa basombeli oyo liwa ça veut dire ke bana wana nde basombi liwa na oyo olinga kokufa. Maître, s'il vous plaît, tout compter sur la pyramide. Pyramide, oh, tout ça la pentacle à Salomon. Ah, oui. Yo kaliso le pentacle à Salomon. Parce que sotali même pyramide, oh, eza yango eza awa. Eza retour interdit au pays. Oui, eza cercle, oh, eza tombeau, non? Eza quoi? Quoi yango sotel na kati tombo yango ti tombo yango place bacha na moni obalo kwa couvercle mais tombo yango yo eza tombo na fongoli na koti si ope na rokota molimo na kati na rokota molimo na kati molimo ya bawei nyonso ya batu bakufa yango so musala nango eza nini musala nango eza pona mutu nyonso o azana bosenga azwa amna eto mutu mo nyokoraka yo ozwa molimo no tshongo na lilita na zawana ozana posa o sacrifier mutu oboma mutu nazali ozana posa oyeba liwa ya bandeko na place oyo euta bandeko no bakufa bango to bakufa kaka eza awa parce que eza la nécromancie l'esprit baza awa l'esprit o bazalaka vitesse baza vitesse ya kosala mutu ya musala kosalela mutu musala na lombango nyonso puis otolobaka plus vite possible parce que na temps ya clé d'œil ya lisse oyo eza ndenge bespo basalaka parce que eza tombo après soki oyo sikoyo esili yango eza pona eboma bato non yango eza ezopesa mambo ebele
Obiso ngozo oteka mutu. Oui, parce que son atali awa na liste ya babiloko o eza awa. Oyo ezopesa awa eroza ata ba 50. Mais explique ça ta mi balé ata mi ça. Obotaka te. Obalaka te. Bokufelaka na famille. Oza na problème financier. Oza na posa ya mikanda. Oza na posa ke osala ba démarche mamuno esimbaka te. Oza na posa postuler. Oza na posa bima, oza na autorité devant chef na yo. Chef na zo linga, oza na posa bloquer chef na yo, akoma kizengi na yo. Oza na mobali moko bolinga, mobali wana fonga makate. To na kati ya couple na bino, kimia ezalaka te. To na kati ya entourage ba masa na yo, ozalaka soko ozala ba masa na obungisaka mbongo. Na musala soko okeba futi mbongo, eloko sala ngwa malongo za te mbongo ezosila, oza na posa yeba. Awa. Mbi ke bon ya mukeme. Nyonso eza awa. Tala Kinshasa ndenge eza. Metala mambo esalaka. Nyonso eza awa. Biso nde topesa ba pays nyonso. Maître yango bimisa mbongo. Oyo eza na esala nyonso. Ebimisa pe mbongo. Esalaka nyonso. Na ye yo nyo bimisa. Oyo eza valise magique. Oyo ebimisa limite roza msusu $20,000. Esoki na 20 limite na $20,000. Valise. Limite nango eza 4 millions de dollars. 4 millions? Oui. Mais 4 millions comme boss. Eza na bato oyo bayaka bazwaka ba valise. Bazozwa ba valise. Na Congo pe bato bazwa. Oui, bato bazali. Menga na sombe te ba chaîne TV misapit. Non, parce que eza boyi to pesaka na mutu oyo a travaillaka. Eza te kende oza simple boyi to kopesa yango. Eza lokola banque spirituelle. Parce que tant ozozwa yango, il faut s'adhérer. Pour oyo kozwa yango, na rola so eza na liste oyo ya ko s'adhérer. Yango, il faut s'adhérer. Yango, eza na bato ba s'adhérer ki awa. Fiche d'adhésion. Oui. Ah. Yango. Oyebi ya kibonga un peu comment organiser. Non, naza mikanda na ngai. Ah. Naza ba document na ngai parce que faut na pesa musala nga vale pour na lingi yango. Naza ba document na ngai. Est-ce que fungola tena mona tamanda mbongo te? Soki ezali to soki obimisa. Po yango ndenge eza boye, valise oyo. Eza valise du bonheur. Parce que mbongo nango soki ebimi. Il faut sunga nango ba orphelin. Il faut sunga nango ba veuve. Ngana olia te. Soko ki nango na ambiance. Ba opesa ote. Po yango ndeza besoin en condition te. Condition na bango to kukulu ba genre nini. Ndeza potona ba condition ba tumso alobaka condition. Boye ba condition te. Condition ba soki boma mama na yo pesa sacrifice bo ndeza condition. Mais tant ba soki ki ne aider ba orphelin. Eza pe condition. Pose yango, il faut pesa ba droit. Est-ce que nde tozanga no boy te ngade na ba compte na nga na banki. So na ki na banki ba debit nga mbo. Parce que yo nde oza bongo, yo sala raté. OK ba pesa mbo na banki ba pesa. Pourquoi ba pesa te? Parce que ba na ozongo api ozongi. So pose yango et si nga fosa na garantie. Soit tielo. To mona finka ya kati. A debit so mbongo, ba to simisa ba biloko. Eza nde mo na bango na ba. Na valise du bonheur. Pour valise du bonheur, tout ça la magique. Différence c'est ça va te battre. Porte-monnaie magique, na valise magique. Et porte-monnaie magique, na porte-monnaie du bonheur. Valise magique, na valise du bonheur. Oh, ça c'est valise du bonheur. Na valise du bonheur, bah selon bongo ya montana. Parce que bongo oye bimara a o sala ngonyoso. Osunga ba fin. Parce que valise magique, bongo aso le bimi faut que na ambiance. Osunga no ba felente. Yoko sunga nango ezakaka soki mutu akufi na famille. Wande yo mutu aliboso osomba cercueil. Yo mutu aliboso osomba libulu. Pe ebembe wana ochanza ngo ba mort différent. Oki ba way déjà ba ye. Et ko changer différent. O changer ba mort différent. Parce que mais si vous bongisa ba we ba ya te pa. C'est parce que ça symbole ba pesinga. Ba ya te ngana li ba ya te. Eza message ba pesinga yo o comprendre ngote. Ah, mais il faut aussi ces missions. Problème est ça te nazo expliquer ba ndeko na. Expliquer rapide pas to kate mission. Parce que ndenge toza awa. La valise du bonheur so rezu yango o sala ngo nyonso yo lingi. Ebimisa. Ebimisa ko banana 100,000 jusqu'à 4 millions.
oyo opesa bango eza opesa bango 10% na bango. Maître nga susi nange eza nini namona kaka mbongo ata nazala na mbongo opesa te namoni ka misu nange sepeli eza na problème te po ngai omoni nga nde naza nalingaka mbongo wana eza na problème te okomona ndeko lokale parce que tozoloba mpona expliquer bato eza na bato baodéranger bazotungisama mpona ba valise magique bazoyeba te différence ya dibonnaire dibonnaire eza na makila te eza na sacrifice te mais valise magique faut kundaka kaka bibembe ata mwana no azobela okoki zwa jamais mbongo wana okende na hôpital. Oui, ata maman na yo malamu osala yango ambiance en plus ntango osala yango ambiance kopesela yango moto transport te opesela yango moto masanga parce que soki opesi yango tooloba yango clair soki opesi yango yebake eza bajour ebele mpo yo obeba motu mais dibonnaire obeba motu te dibonnaire osali makambo nyonso oza nango oyede baorphelin mais ezalaka contrat na bango ya dibonnaire eza pendant 10 mois. Na 10 mois so ngi bisa ko 3 millions, 2 millions, 1 million et dépendant na yo. Toye oyo. Vraiment la pyramide dibonnaire. La rituel de la tombeau. Tombeau ouvert. Parce que ezali tombeau. So otamboli partout, mutaza na livre azate. Eza muta liboso aza nango na Kinshasa awa. Ça veut dire que naza na beaucoup ya secret ya bawe ya bato bakufa. Oyo place bomonaka bilili na la na 1 heure naza na mai nazo pesa ba ancêtre biloko na bango na payer libanda. Na sala cérémonie. Pe ba ancêtre ba sirane ba ye eloko ba pesa kinga yango. Pe biloko oyo eza pona vie nanga ni mwana nanga ni mwasi nanga ni famille nanga eza pona nga moko pe ntanga kenda ko signer ko zo yango famille nanga ezalaka te mikumba fardo nanga eza yanga moko mais fétiche nanga eza pona sacrifier libota nanga te eza pe pona sacrifier ba nzinga nanga te to moni lelo bandeko ya basi bozo welela mbongo maître awe pe ko misa mbongo oui. Bimisi na mbongo te na bimisi ba mbongo trop pe batu baya bazwa ba mbongo bakenda bayebi yango très bien na yoza laisser le mettre bimisa mbongo na balabala panza menga na lela mbongo bimisa na mbongo ko mettre oya o ezalaka ya en live taru to fandaka na bato fanda bato yo yewana oye wana na ketch na ngai mais est-ce que tolinga to expliquer muta comprendre eloko asala mete o expliquer ngada bimisa o eza croix tombeau ouvert oyo eza tombeau bandeko na ngai yango tombeau yango eza tombeau yango eza nga biloko te na bandi sozo mona yango yango o mona so tali bien eza billet ya dollar besu azwaka mbongo mutu bazwaka nde fo tumba mbongo na o otie na kati yango ezalaka bongo dollar ko na mwina na boule na mutu ayaki atumbi $500 na ye mpe azwi $5000 na ye so nga atumbi na mbongo te yo tumbi mbongo te parce que yango ekenda bato etikala bato liboso mai na nsima cimetière bakoko bino nde bopesanga pouvoir oyo mpe bino nde bopesi nga natambusa message na bino ndenge Jésus ayaki kotambusa liloba ya Nzambe eza na bato banzimaki ye mpe na bato banzimaki ye te nde nazosala eloko bakoko na yebi bato banzimanga na bao banzimanga te ya fwedingo malandaka parce que Jésus atambolaka na 12 disciples ya malamu na ya mabe mpe na kosenga na baancetre Jésus mutu abandaka biloko oyo na kati na ngai liboso mai na nsima cimetière tombeau ouvert tombeau à maman, tombeau à papa, j'ai sacrifié 8 personnes pour de 7 ans pour atteindre ce mystique à la Merci, c'est Ngoro Tamba. Fula. Ah, maître. Kubangate. Ah, maître. Fula. Ah, maître. Obangi singako. Fula.
bankulu bakoko ngeyo mama ngeyo mfumu ngeyo mvuluzi kimbango lufungula nzela bankaka ingeta mama fumu kimbango iza ingeta kunyombe wana bapriere na italinga ite bafa bashalatani emetu kudi landaka tokokufa pona ekolo na kozala toujours kosalir bino toujours kozala na bino baancetre nayebi bino boyokisaka nga soni te tala bandeko ebele baza na bapeya libanda na poto bazokosama mpona bavalise du bonheur baportefeuille magique baportefeuille du bonheur kasi bino bopesi nga lolenge oyo nini moto akoki kozwa mbongo na facilité en condition ayede kaka baorphelin tomba mama tomba papa tomba mama tomba papa tomba mama tomba papa tomba mama tomba papa Wester monogramme finka Wester monogramme finka Wester monogramme finka kubasi iye te mete owana osimba te na osimba kako mbungwe mbungu ingaye nakokufa na susi mais est-ce que pendant que vous faites ça combien? Parce qu'il faut s'adhérer. Ah, des fois, il faut s'adhérer. Il faut s'adhérer. Ah, mais tu fais où tu as mon côté? Et ça, le problème, c'est que ça. Quand mon corps. Et ça, ouais, attends, à s'adhérer. Oui, aussi, mon corps, mais la volonté, on a mon péné de nous ça. Ah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien? 1000 dollars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien? 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien? 4000. 4400. Parce que ils ont pouvoir au bas. Mais c'est gars besoin au pesa ngada yango. On a le baquet, ils ont tombé ouvert. Masese ngurutamba. Masese ngurutamba. Masese ngurutamba. Masese ngurutamba. Masese ngurutamba. Ngai bakangangu. Masese ngurutamba. Paul Beger, demandez pas commander, commandez pas, demandez qu'à la monde de tomber sans tout spirit, ma saison ngurutamba, bafa charlatan. Mokishi, masese ngurutamba. Masese ngurutamba. Ekenda bato etikala bato. Ekenda bato etikala bato. Bafa bashalata. Iza mama kipavita. Iza mfuluzi kimbangu. Iza. Aïe, maître. Tika bino yo bien la libuma. C'est la boeza à combien? Comptez yango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 million. 2 millions, 3 millions, 4 millions. 5 millions. Molango. Ah, maître. Oui, n'est-ce pas journaliste?
okotika koma maître c'est ko benonga $600 te na matisi te nalakisi parce que naye na biloko ya sika okoyibisaka parce que oyiba te so maître so ebimbwe so eti ngai nde nasalaki yango parce que euti banque mondiale ya Congo elimwa te euti banque mondiale ya Congo te yango vomako bancêtre babendi yango yango voma eza théâtre te parce que eza télé eza télé mpona kolakisa bato moto nyonso aza na difficulté totya kaka financière te elimwa te non elimwa te oyo aza na mposa azwa mbongo oyo ebimi awa 5 millions oyo akontacte nga naopesa numero na nga plus 243 90 49 669 78 plus 243 090 49 669 78 à la fin maître Bougie numéro na nga eza toujours ya WhatsApp ceux qui appellent au Koko Benganga ils appellent yango naza na deux numéros Vodacom na Africell ya Vodacom ils plus 243 82 71 86 697 82 71 86 697 on nous faisons pour ça mbongo oyo bimi oyo c'est place awa a Benganga en condition za la moto à travailler a condition za moto travaillaka na komi kokende vers fin émission na ngai mettre message moko suka pona to chiter message na ngai suka ezali na te mettre ava to chiter pesa na mbo na ngai na miso ba nyonso na TV pesa ngona paso pesinga te ba soka o na belelo na TV pesa na bandi bomoni ndeto bandaka makambo oyo lelo tokende na kikole omoni mapango na somi na kikole omonaki yango parce que na koyi kolatisa nyonso te na tele tout ça différent nga naza guide ya bandeko oyo baza na maladie merci maître bosantire 4 bords oyo nyonso oza na posa azwa mbongo oza na problème etungisaka yo maladie oyo nyonso eza spiritualité oza na mobali oza na mposa okanga mobali na yo oza na mwasi oza na mposa okanga mwasi na yo akoma kizengi na yo retour affection mwasi to mobali azonga contacter maître Bougie na répéter numéro na nga plus 243 90 49 669 78 bato tout oyo baza awa pembeni naza sir commune na ngaba baséjour na nga awa nazo je pense que son assisté makambo moko na osala la région de awa na kokenda ngola po bandeko ngola babenge ngai na osala kuna 1 mois mais la pona bandeko o baza awa bo profiter avant na voyage nazali sera na commune ya Ngaba na référence à les champignons na avenue Lobo numéro 69 ceux qui botuni batu au commune à Sipe bato ozana makampa to tie lokola na ba district Lukunga Funa Moamba Chango ceux qui bossent na posa boluka maître Bougie Rouge référence ezali Super Lemba so commune à Super Lemba prince o ekiti Kianza na prince o ekiti Kianza nde okokoma na wenzanga bato okomi na wenzanga botuni bato bala so arrêt les champignons to kaka na wenzanga bano tuni ba mama na zoluka venir Lobo et pas ya maître Bougie Rouge ba rolakisa bino na za numéro na ngai kanga makate numéro na ngai toujours ouvert o aza posa monanga ceux qui numéro na ngai lekite mais les journalistes azali bo contacter akoki koya ko pesa ngai numéro ya moto o aza na posa mais numéro na ngai kanga makate obotaka te obalaka te ozala mwana azala na kindoki bobwaka ete bobengana ete mama azala na kindoki bobengana ete ndeko na bino akenda poto o makamne simbaka te bo contacter ngai pana nga bo somba fiche apoko somba fiche boleki na consultation fiche examen na sesibino résultat robimande na robengisa bino boyeto koti siko na temple oyo na kopesa bandeko na nga pe bafani na nga to balingaka maître Bougie Rouge o bo soutenaka maître Bougie Rouge ngayo nazali bolemba ko soutenir nga te na pesi bino bambote na pesi mbote na présent na biso oto yebi lelo yo
président Andy Bola ya Freddy Ngoma le coutumier Colompifo o apesi ba tout posa ya ko soutenir ba na ba réseaux sociaux na ba internet président Freddy Ngoma le coutumier Colompifo à part yé ndete o mona ba to bakomi ko ya ebele na kopesa mbote la ngai pa ya président na biso ya jeunesse des sportifs président Jimmy Kidere Mbuta Mutu ya famille Mbuta Mutu son excellent Charles Mbuta Mutu ozomona bolamu ozo sala na kati ya Moamba parce que tala lelo kimisi ba député belé pour postuler te na kati ya Moamba papa lokumu ebele na jeunesse oyo président Jimmy Kidira zo ko garder biso toza penza na sengo mingi pe mama Norbertine Matanda to pesio mbote oyo mama zo pesa honneur fierté mama Limia na kati ya Lemba maître na bino yeyo maître Bougerouge na sali bino ya trop na pesi mbote na gouverneur de la ville Jantini Ngobila ba bi wana za lady chef après Fati c'est Jantini après Jantini c'est Charles Mbuta Mutu ciao. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe na komi na suka émission na kolobake na kobwaka mabanga mingi te kasi bozana ko ta papier pona natala komone komama kite mingi na banina nkobwaka bongo viena nga Prosper Bakine mona Dallas ya tongo vi Prosper Bakine mona Dallas ya tongo ve kitola mokonzi ya papindonga les voyants choix ezate honorable Gabé Kindembe yo yango na penza pe na bosente ko bongo vraiment mingi maître taille donc maître taille Kaskasongo maître taille Kaskasongo juste kasoke na collège les Carmélites maître taille Kaskasongo atunga bilamba kitoko na lobike bilamba kitoko maître taille Kasongo donc Kaskasongo yazana na collège les Carmélites tokuta na ye to ba to ngisa bilamba ebele kaka ndenge ezalaka na bwaki boye Niklete Kapende o yango pe na bosete ko ba joyeux anniversaire à toi Mama Beya motema ya pasteur Élisée Bosofo Mama Beya ba Fudinchoni kaka ndenge ezalaka pe na bosete fois titre yo yango pasteur Brown Bomalika en tout cas berger Etienne Bokopolo Berger Etienne Bokopolo pe na bosente ko loba bongo vraiment mingi famille et mbape famille onyangunga mobimba kasi na lobi tokende mingi biso tokota na fondation Gabé Kindende mwana bakoko batika ndenge bango bapona ye ndako tika ka bongo fondation Gabé Kindende ya solo pe na bosente ko bakia na sima ya caméra na zalaki bongo na den omo ipe lisusu Benjamin Mosiboni ingénieur Didier Mosiboni Waljoye Yozike Jonas Maza Miranda Joseph pe na lobi ya solo Belamine Kamba motema ya ciao.